Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Il y a 12 mondes angéliques. Nakata 12 mondes angéliques, ezali na monde yaba ange, monde yaba archange, monde yaba chérubin, monde yaba principalité, monde yaba dominion, monde yaba vertu. Ozomona. Sikoyo ba monde wana on tangi plus tard to lobela si angelologie. Ba monde nyoso on tangi wana, les gens pensent que tout ange ou abima aza ange non. Eza na ba ange, eza na ba archange. Très bien. Archange aza différent na ange. Chérubin aza différent na archange. Principalité aza différent na chérubin. Vertu aza différent na principalité. Et trône aza différent na vertu. Il y a des anges au bamona kanzambe, boye na trône, il y a des anges au bamona kanzambe te. Ba ange o ba mona kanzambe ba benga bango ba trône na ba vertu. Ba trône bazali ba les 24 vieillards. Bango bazaka ba ange ya destin. Tant moi ça mobali ba osala rapport sexuel awana se ovulation na spermatozoïde dès que sangani pas ange oyo basimbaka ba destin ba les 24 vieillards ba sentir. Na se bazana posa nouvelle créature ça nini aya automatiquement bako dépêcher selon ordre ya Nzambe yeme Yoshua Mashiach le Seigneur Jésus-Christ ba dépêcher directement un être humain wana akoya na destin nyonso soki batinda yo ozala mutu munene na mokili batia na kati oso mamituka tout donc ndeto ba betobota makana ba mbongo na ba mituka na bomengo tout na kati chérubin. Donc, Satana azalaki sikoyo na troisième monde angélique. Azalaki chérubin. Oh, chérubin azalaki même pas vertu. Te azalaka vertu te, azalaka pe ange te, azalaka pe archange te. Ya azalaki otobengaka ba chérubin. Sikoyo ba chérubin, mission ba chérubin zanini. Ba chérubin ba jeraka mbongo, ba chérubin ba jeraka kitoko beauté, ba jeraka attirance, ba jeraka louange. Sikoyo ya ba no sala musala wana nyonso. Et puis chose ezalaki o pesaki Satana comme orgueil parce que abane ko sele so à la perfection. Ba ketanga na Ézéchiel chapitre 28 pour banda 11 bakita. On a bien ba famille journaliste, ba immature journaliste, ba antichrist journaliste, bato bazumbongo ba pasteur, bato bazubambongo ya ba faux prophète pour ba bundisa biso. Ba prophète docteur ma bato bazo trahir biso, trahison pe banda atena ce n'est pas rien de nouveau. Makamno ce monde na nassé, ce n'est pas rien de nouveau. Et banda na lo la ça la banda trahison na lo la. Gouvernement. Na kata gouvernement ayaki ce ko sala o ba benga ka Léviathan parce que ba Léviathan bazaki no ba être en Zambie. Léviathan bazaki ba ange ya Nzambe ba koma inde ya budia bulu. Très bien. Léviathan aye ko travailler na ange ya mabele, ange ya moto na ange ya mopepe, 4 anges. Oyo bazaki kuna. Ange ya moto babenga ka Pluton, ange ya mai babenga ka Léviathan, ange ya mopepe babenga ka Belzébuth et puis ange ya mabele babenga ka Gaïa. Vous comprenez? 4 anges. Siko tangu a gouverner siko bango associé bango bi bon tozo se faire face na muto biso tozo sala nyoso me muto sa eloko te na pouvoir déjà na c'est so à la perfection et loko bossa na ki Satan maître akola ça serviteur eloko nyos tous les prises ma bomba gamo tangu diable bani ko attaquer à Nzambe soit ko bimisa yo créer siko le roi dans la puissance à création a créé un monde ya ba archange oh ba archange bazaka ba ange bazaka tellement violent parmi le monde des anges yo baza tellement violent ezaka ba archange bango ba bundaka bango ba géraka espace ba géraka jour ba géraka temps ba géraka air bango ba sala black te bango so akiti soki batindia ke boma bomi. Et puis, il y a un moment qui dans Genèse chapitre 18, bah on va quitter pour que Bouma Sodome et Gomorrhe, qui sans pitié. Est-ce qu'on a des mots à Gaïa? Très bien. Na moto tu Pluton, na mai Léviathan, si quoi na nani na mon pépé à Belzébuth. Tant à s'aimer tous les 4. Est-ce qu'on peut comprendre que na mai parce que mai ezali élément de développement et technologie. Makambu nyonso avec comme na mokili développement nyonso avec comme na mokili banana na monde ya mai. Même évolution nyonso technologie nyonso et loko nyonso avec mata oh to komi na ba to zaki na ba téléphone à likoni to komi na ba smartphone. Connaissance wana banana na mai ezali 4e dimension.
Le cas a la puissance à créer. Pour Nzamba a pu mettre une formule à créer. Le cas a la puissance à créer. Et c'est ce qu'on a utilisé la semence ya ba sirène, ba ovulation ba sirène pour ba sirène à base ba appelle la ovulation le la base na biso. Ce qu'on va na ko sala ba rapport sexuel na ba mibali, ba spermatozoïde ya mibali. Nde ba sirène ba bota magana moki na mokili. Si ko tant ba sirène ba bota mokili ba wana ba ko ba créature nanga afin que kindumba et se multiplier. C'est la raison pour laquelle il avait besoin na mercure, biso to benga mercure, ezaki na énergie ba benga ngo énergie vitale. Énergie vitale ezalaka o evanda na kati ya spermatozoïde ya bana mibali. Azo masturber, azo sala, azo beta savon, mais moi ça na ndaku, omoni papa a trouvé ka plaisir na pour à satisfaire moi si, il faut nano à se masturber, ndé ake coucher na moi si. Eza mibali misu ba sala ngo. Donc à se masturber. Donc première encore. Ba masturbation wana. Oyo wana o batu basala ka ba semence on ekoyaka. Bango sou ba récupérer kango. Tant ba récupérer yango, ndesiko ba sanctionner ovulation moi si ba sirène bazo botamba. Yango moni lelo, il y a plein de sirènes. Nombre ya population ya ba humain. Ils appellent nombre population ba sirène. Personne moni ba métier belé. Et puis na ba indien belé. Ba indien o mona kawana. Ba indien belé ba ta ba sirène. Baye baka sirène par les signes du pouvoir. Na kati ndoto mutu nzamba cha signe du pouvoir. Signe na pouvoir ndoto mutu zaka na musapio. Ya on pesa mutu nyonso, il faut faire très attention au laksa mwana musapi. Sozo laksa mwana musapi zo modiri. Musapi ba laksa ka démon. Musapi ba laksa ka esprit maléfique négatif, ba laksa mutu musapité. Même ceux qui ozo so na mutu ndeto zabwe. Prophète Ézéchiel oko laksa nga tantine Mélanie. Tantine Mélanie. Wana na modiri diction siko siga na oyo bendeni omoni na kata nzota mutu ezakana ba porte to na porte mo ya omoni bébé soki abotami simba ebetaka to na porte mo na simanik même so omoni pasteur abonde apo na simbio ayebi makambo molimo ya omona ba prêtre belé hein ba simba ba sala mutu ba sacrement porte musu eza mususu ezali na motolo, mususu na sexe, mususu na nice, mususu na loboko ya droite. Ce que porte oyo, ya ka porte pour na détecter sorcier, magicien, ndoki nyonso ata à moins que nzamba laxo na vision. So nzamba laxo vision to wana vision te. Technique na pesa yo, tango tambola nzela po yeba ki mutu aza sirène. Conseil na peso, il faut d'abord dans la vie de prière. Oza mutu moko sambelaka. Tango mutu tambola, moni moi simo biba chaka ka tambola Zwaka musapina yo. Kokayino usambi Seigneur Jésus-Christ. Nana posa na yeba mwana mwaso est-ce que ça penda sirène. Nzambe na yeba laksanga yi. Panaka pesi yo likos, o ba bela likos. Donc la nique en français nique. Zwaka musapina yo. Calculer musapina yo. Na musika osape même te na muso cheka musapino boye, musapino etala komatina nini wana do directionner yango. Le homme te beta mutu massage quoi. Au direction la caméra. Non la caméra boy. Parce que il faut musapino la directionner na nick. Soka o talika na dik et tout ani boy na musika na dikosne. Le bakaka na kombo ya Seigneur Jésus-Christ ami bimisa. Au mona au sala boy. Soka sali ba talio, c'est un sirène. Bon, quand arrive mutu aza sirène, aza conscient oui. Et abatum susu aza sirène mais aza inconscient, a éviter que aza sirène. Mais abanda olota mingi aza na mai. A comprendre que moi il faut soit kutana mutu yo ayebi domaine ndenge nini royi bakoza sirène. Abanda olota mingi aza na mai. Alota mingi aza na mai ou bien akomi reine princesse ya mai. Olinga mwasi moko boye oyebi origine na yete. Alobaka ke non nga naza mutu ya Inde, soit na mutu ya Congo. Ma parents bakufa na guerre est oyebi famille te oza temps tout na te mais ana ba chance ko comprendre moi si on était au PC ka $100 mais après $100 comme na 1 million o comprendre te nzoka na ne sirène bokoucher na ye bobota ne pe bana bino bozo bota wana bana ce sont des enfants de sirènes, ce sont des sirènes so bana nde ba na kolota bana mai bana lota mama na bango bana moko balinga pe bakamba ki bunzambe te bana mo balata ma be sexy ba makamo surtout plupart ba métier plus que ba métier na fingi ba métier mais plus pas bana nyo so moni ki baza ba métier baza ba origine na ba sirène so bato bakotika doute miracle ça mate wana ko échouer au beta libanda
papa Yesu asala ba miracle ebele mingi te parce que avec okuta ba incrédule trop yango na sala ba miracle ebele mingi te yango moni so moni batu mo baté bazo douter ko simba te ndeko miracle Yesu asala te Yesu ce n'est pas la magie mais Yesu c'est la principe principe et le but croit so qui bino bo douter en sala te mais so bo ndimi ça asali. J'ai suivi un journaliste, il se vante qu'il est intelligent. Or que c'est un bourrique. Même mon enfant est plus intelligent que lui. Je vous dis la vérité. Azolo Baké, la spiritualité a des limites. La spiritualité a des limites. Moi, la spiritualité, ma kamsusu, au code dépassé, au code dépassé, Bible. Et puis, ce type-là, comme ça, mais là, moi, ma sango bien chouche. Séduction, ok, un grand takouné. Oh, ngala ebi basine nyonso tout basine tout et puis abota trop mais soka leki na TV le kompo mo santu moko boy papa tindaka moi sina yo ayakini onda ko sala moi sino bisala sala oko sambo. D'abord il y a 3 sortes de guérisons. Il y a la guérison qui se fait par la parole de Dieu. Il y a la guérison qui se fait par le nom de Jésus-Christ. Il y a la guérison qui se fait par la nature. L'hysope ezali mélange ezali ba citron. Très bien. L'hysope ezali ba citron. Moana l'hysope ezali mot hébreu. Vous comprenez? Parce que Jésus-Christ parlait aramaïen. Jésus ne parlait pas hébreu, il parlait aramaïen. Mais moana l'hysope ezali mot hébreu. Et il koloba des citrons. Ezali ba citron. Si le citron moussa nango ezaka pona purification. Tout ce monde a délivré au niveau de l'esprit, mais non au niveau de l'âme. Donc, na musuni boye, azala mbongo, azala makamunyo, so prophète zate, mais na âme naye, il est possédé. Vous comprenez? Parce que batwakataka so une délivrance, c'est ça nous oh mutaza misato. Mutaza misato na 2 grandes parties. Ana homme, âme, homme, esprit, homme terrestre. Mabe, obomi mutu. Il y a des lois, la loi de karma et de dharma. Nzamba limbisio mais okofuta mabe osala. Ce qu'on pose à la sénat purifié. Et on va faire la kabasi citron. Le sang de Jésus-Christ se purifie au niveau de l'âme, pas au niveau du corps. Amen. Au niveau du corps, il cause la purifié. Yango monaka ba chrétien belé ba kufara pauvre. Au koufi pauvre, pourquoi? Parce que tu es sale. Il y a des karma, il y a des dharma, il y a des mauvais sorts. Mais au niveau de l'âme, aux alliés champions, Moussala Nzame onction, au monde aux bonnes diamants, c'est pas ces autres côtés. Il y a une purification au niveau du corps. Il y a une purification à citron. Le citron, il y a un mauvais sort. Makambo simbade, aux yeux aux yeux maillotés na cantine, aux 4 cisco finish nango, aux sambeli na combat Jésus-Christ au chocoli, moutoutunion selo. Parce que Nzambe a 3 parties à délivrance dans la nature pesali. Ils ont la puissance nango et puis puissance monsieur ezali dans le combat Jésus, monsieur ezali dans la parole il y a Jésus. Vous comprenez? Il faut me la délivrer dans tous les 3. Parce que bango so ba yeba yango té. Au so ya so citron, moi si au mona mobala zotika zo citron, au so citron longa ba mauvais so ba beza kisi. Au za kiste à David à Salomon. Mais biso to imita à David. C'est que David là mutabaki ya ba kisi. Spiritualité des angi bango. Ba yima ngamba ki bonzambe té. Ba yebi théologie. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake
eye na idéologie ya sika. Donc soki papa to mama avali kobela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement. Na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital. Bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire. Donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement. Na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia. Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga ta santé c'est ta vie. Alors na clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mbote bala nyonso ya Chebiso Télévision. Bienvenue dans votre émission réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, comme on appelait le mathématique de la presse. Un réel plaisir de savoir, vous êtes alors tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Là déjà, troisième vague de coronavirus. Alors essayons juste de nous protéger. Et puis, tout ce qu'on a fait, vraiment na prière ébélée pour tous à épargner la maladie ou la coronavirus. Merci beaucoup à toute l'équipe de Chebiso Télévision, clin d'œil spécial comme ça, à Jonathan Moukadzi derrière la caméra, merci à Dinesh Monsola à la réalisation, merci beaucoup aussi à l'assistance et ingénieur Christian et puis assistance aussi à Maestro, ingénieur Adam, merci à toi. Voilà, aujourd'hui je suis avec qui, une fois de plus, je suis avec le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Aujourd'hui on va plus parler sur la spiritualité, on va toucher des sirènes. Hein. Les sirènes des eaux et puis comment connaître des sirènes. Là c'est le premier sujet Nabiso. Et puis deuxième sujet, on va parler sur la délivrance. La délivrance c'est aussi plus sur maï, sel, lait, citron. Comment coopérer délivrance mais avec bablo qu'on a biso ils attendent sur naturel mungwa maï fruits oyo nzambete nzambe mutacha yango alors kate au nom de Jésus mais il faut que simba susu babloko wana ko tinda muta somba citron ko tinda muta melamai ko tinda mutu somba sel et tout on va développer ça avec l'homme de Dieu le prophète Ézéchiel. Merci beaucoup à tous nos abonnés, déjà plus de 120 000 abonnés. Alors pour vous abonner, c'est tellement facile. Si c'est la première fois que vous nous captez, allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyez. Alors il y a une cloche quelque part, appuyez sur la cloche plutôt pour avoir toute notification sur notre chaîne. Merci beaucoup à maman Aminata Ndonga la Bilé, clin d'œil spécial comme ça, à mes petits, hein, Gervais Bilé, Vernon Bilé et puis Joseph Bilé. Et puis surtout à papa Freddy le King, Freddy Bilé. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, à qui je dis déjà bonjour prophète. Bonjour mon frère Brad, journaliste intelligent, journaliste soit l'équipe journaliste à Congo. Yo peno la partiel, dans impartiel dans Roloba. Ce que ça la musala na yo, ça la musala no bien, vraiment na apprécié ça makasi. Merci beaucoup. À part DG Chic, na apprécié ça makasi on moni sur invitation hier. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nikolo bazo benganga mo pepe. Oh, Bishima mo pepe. Mutako kanga mo pepe zate. Nzaba pambola. Merci. Baba que limo la circulation mais au moins biso to meki ko zoyo. Ozio tu es toujours en circulation. Bon, on va plus passer na on va maintenant parler sur la spiritualité de Zongi, la spiritualité oeza émission moko monene koyeba surtout point où to fan de la mingi.
comment détecter les sirènes, surtout les sirènes à Mibali. Et puis la force des eaux. Mais avant d'arriver là, on va faire la prière pour toute la présence à Kolo. Et puis quand on va revenir, tous les images de Kitoko, la délivrance où tu es salama, où tu es coopéré, la combat Masia. To sambeli na komba Jésus, Seigneur Jésus-Christ, to pesio merci. Amen. Zambe yondo tindanga na mokilo, pesanga mission oyo. Bimelanga le 26 juillet 2010. Oyebisanga ikende, dévoiler misala à Satan. Okuta na bitumbe bele, bate bele bako benga yo zayanga te, bate bele bako loba ete ozali ya budia bulu. Menga nzambe na ozala na yo, na obundela yo, et puis na olongisa yo. Ah, sur cette commission, le 26 juillet 2010, toi le Seigneur Jésus-Christ qui m'est à Paris, maintenant je me tiens derrière mon poste sous ma commission. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je voulais dévoiler monde ya basirène parce que tindi biso to dévoiler misala boudia boulou. Pambola journaliste intelligent, Pambola chaîne chez biso au nom puissant de Jésus-Christ, to sambeli bongo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Clin d'œil spécial comme ça à Yann Nonga la Nzambe. Je te salue là où vous êtes et puis Nali Passanao ta jumelle. Il y a Charline Dongala, l'homme de Dieu. Au dessus de l'eau, moi qui prière au sali. Oui, déjà qu'après émission, attaque voyage. Ah voilà, après mission, batak ezali, au moins même batak même mettre fois oye comme la rabiso, ezaka par rapport au cas tout dévoilé, monde des ténèbres, tout bimisi obi ba makambo na bimisa ba musicien, parce que sotali na presque na YouTube, je peux être na cause de la deuxième et troisième moto na dévoilé misala ya bondoki, parce que bato ba dévoiler à l'époque tout le monde a ba décoration de bazobozi a kufa, oyebi histoire na ye a dévoiler misala bondoki après ba bomaye et puis biso tangu toye tuko ko dévoiler au monde bitumba oyo yaki et moi ça tanlingaka kabola biso mais nzamba zongi biso toujours et diable atiki biso te ah mais pourquoi muto azongi azo sauver ba amebele pas ba créer eloko ezali vrai mais ba créer eloko ce sont des combativités on moniteur na sambeli dans le yondo bimelanga le 26 juillet 2010 parce que le 26 juillet 2010 nazaka prophète était nazaka frère en Christ nazaka kutu un élève na 6e humanité na sala électricité na osambela ta on osambela na ebisi po noko nanga abwakisa kinga noko nanga ba futelanga su minerval te na bande ko lela souci wana nzambe na osunganga na ofutelanga na zota diplôme ta on bandi ko lela na osambela na koyaka de na koyi na moni Jésus Christ abimela ngai nde abenganga na kombo na ngai Ezekiel or kombo na ngai zaka Bertin abenganga Ezekiel nde ayebisanga makamu nyonso na okuta na ministère et puis apesanga mission ko za la sentinelle aza muto amona makambo batu ba mona kate nde ayebisaka batu yango mona Jésus so batu ba yinaka Jésus parce que abane ko mona makambo batu ba mona kate nde ba benga za Beelzebul mais moi na o to moni ndenga botami azuma yele lo wapi et créer jalousie ne ba combattre Jésus raison pour laquelle ceux qui na moni bitumbe telemelinga na zonga na commission wana yango mona sambeli ki pona bi ke net au dévoiler monde ba sirène bitumbe boya ah voilà nengo dévoiler monde ba sirène bitumbe boya c'est vrai bitumba ekoya mais on fait plus des émissions intellectuelles et puis spirituelles pour édifier le peuple de Dieu et puis peuple de Dieu ibika. Tout ça, c'est pour tout ça, la barbare et tout, que le catam sous buzz et tout, non, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin du Saint-Esprit. Et puis, bateau, bah, on a biso, bah, ça l'a édifié, tant qu'on va benga, bah, prière et salama, et puis, tout le monde a le beaucoup d'ensemble, katsina bango. Voilà, tout fan d'asiko wana, comment détecter, et puis comment couiller, bah, sirène. Comment il va opérer et puis oh déjà nous te faisons du bouton en côté n'abi que ah ça me touté ah outil na maille. Expliquez-nous plus en détail et puis en large. Vraiment Nzambe apambola bande konyo so bazolanda biso. D'abord batu fo baye ba origine ba sirène baza banani et puis ba sirène ba uta wapi. C'est ça la chose qui est très capitale. Omoni koyeba ennemi azobundisa yo eza malamu. Koyeba un hypocrite parce que un hypocrite azali plus que un ennemi. Un hypocrite azo sekisayo azo lakso bolamu menace tielio mitamu nengeni na obomayo to linga mingi to zala na ba ennemi ki to zala na ba hypocrite parce que ennemi ako attaquer yo ebi ke muta azo ko attaquer nga na 12h je m'apprête yango moni na lingi plus natali sabatu ba yeba satana misala na ye et puis mission na ye. La première des choses le diable bat faut baye ba Satan so tangi na Ézéchiel chapitre 28 ndoyi nanga na yebi kazana lola prophète Ézéchiel chapitre 28 verset so ba na verset 11 Bible zotal sabiso origine à diable azalaki d'abord un ange il était un ange babana ko benga ye Lucifer
Lucifer est koloba porteur de lumière. Très bien. Donc oyo azome mampole. Donc so ba bengi Lucifer porteur de lumière. Yango moni lelo ndenge il y a un adage qui dit tout l'or, hein, tout celui qui brille n'est pas de l'or. Donc lumière nyonso n'a un autre exemple, lumière nyonso ngol bakate que lumière o isa yanza yanzambe. Et puis il faut ça batu comprendre, le diable connaît bien la Bible plus que même des chrétiens. Très bien. Au moins, nous sommes à la Bible, je suis prophète, je suis pasteur, je suis évangéliste. Ok, c'est un sataniste. Après, ça peut pas verset biblique, mais oui, bâti. Et bah, tu vas penser que quand il y a faux prophète ou bien quand il y a vrai prophète, ils ont par œuvre ou par pratique. Comme ça, so moni mutu a prié pour na mutu mutabi kaza faux prophète. Ou bien so moni mutu autant à verset biblique et belé à vrai prophète. Non. Quand il y a un véritable prophète, il y a par autant à verset biblique ou bien par des miracles. Il y a des signes clés pour dire que c'est faux ou c'est vrai. Et là, je vais détailler. Alors, tant que Satan, pour gérer partie, il y a adoration. Pour gérer partie, il y a beauté, kitoko. Pour gérer partie, il y a mbongo. Et puis, pour gérer partie, il y a splendeur. Parce qu'il était un ange splendeur, il était un ange attirant plus que tous les anges que Dieu a créés. Dans le monde angélique, il y a 12 mondes angéliques. Babylone, on a la Bible kumamate. Pourquoi kumamate? Dans la Bible kumamate parce que la Bible est la sainteté, est étoile de fond. La Bible est détaillée penza mobimbate. Même histoire à Jésus, autant dans la Bible, ils ont tout c'est complet. Et ça, makamusu soke na Israël, oyo yeso sala ba comment on a Bible était. Mais ba Israélite to ba juif ba vandi kuna ba yebi. Donc Bible zaka lokola ba tiamo ba étoile de fond, lokola moi ba référence. Les gens pensent que même sur le dans Jean chapitre 20 verset 30, Bible zoloba et ça na ba œuvre mususu yeso sala ba tia na Bible était. Ça veut dire que na kata Bible et ça ba makamusu zaka incomplet. Oh ba chate. Voilà, il y a 12 mondes angéliques. Na kata 12 mondes angéliques, ezali na monde ya ba ange, monde ya ba archange, monde ya ba chérubin, monde ya ba principalité, monde ya ba dominion, monde ya ba vertu. Ozomona sikoyo ba monde wana on atangi plus tard to lobela si angelologie. Ba monde nyonso on atangi wana, les gens pensent que tout ange ou abima aza ange non. Eza na ba ange, eza na ba archange. Très bien. Archange aza différent na ange. Chérubin aza différent na archange. Principalité aza différent na chérubin. Vertu aza différent na principalité. Et trône aza différent na vertu. Il y a des anges au bamona kanzambe boye na trône, il y a des anges au bamona kanzambe te. Donc parce que mission na bango eza wanati. Vous comprenez? Ba ange au bamona kanzambe ba benga bango ba trône na ba vertu. Ba trône bazali ba les 24 vieillards. Bango bazaka ba ange ya destin. Donc ndengo za boye avant yo botama ozalaka na kati ya na kati ya destin parce que nous étions d'abord une pensée parce que l'homme est la pensée de Dieu exprimée. Nzamba kanisa asa la brade et nzamba habite na posa pension comme réalité ndeto comme réalité. Tant au moins ça mobali ba ça la rapport sexuel awana c'est ovulation na spermatozoïde dès que sangani pas ange oyo basimbaka ba décès ba les 24 vieillards ba sentir na c'est bazana posa nouvelle créature ça nini aya automatiquement ba ko dépêcher selon ordre ya Nzambe yeme Yoshua Mashiach le Seigneur Jésus-Christ ba dépêcher directement un être humain wana akoya na destin nyonso soki batinda yo ozala mutu munene na mokili batia na kati oso mamituka tout donc ndeto ba betobota makana ba mbongo na ba mituka na bomengo tout na kati wala babenga bato ba shiraka ba système wana babenga bon ba vertu mais au moins est-ce que ba ange baza ba vertu baza différent na ba ange baza différent na ba archange baza différent na ba chérubin donc Satana azalaki sikoyo na troisième monde angélique azalaki chérubin. Oh, chérubin azalaki même pas vertu. Te azalaka vertu te, azalaka pe ange te, azalaka pe archange te. Ya azalaki otobengaka ba chérubin. Sikoyo ba chérubin, mission ba chérubin zanini. Ba chérubin ba géraka mbongo, ba chérubin ba géraka kitoko beauté, ba géraka attirance, ba géraka louange. Sikoyo ya ba no sala musala wana nyonso. Et puis chose o ezalaki o epesaki Satana comme orgueil parce que abane ko sceller so à la perfection.
bakitanga na Ézéchiel chapitre 28 commandant 11 bakita. Il serait le saut à la perfection. Cela veut dire pour tout être humain a qu'il na statut d'un homme parfait. Oh Adam comme il a niveau, il y a ko déplacer banzete, il y a ko déplacer ngomba, il y a ko kausa mai, a comme il a statut d'un homme parfait, c'est-à-dire comme parfait. Muto esengeli a confirmé bo sainteté na Isaki Lucifer facile. Donc il y a un moni azalaki na splendeur. Et puis il a connaît ça qui est orgueil. Orgueil il a kindeni. Tant moni tout ce qu'il fait, tous les anges qu'il dirigeait. Mais à ce moment là gloire moko ezo kende pa ya mutu mo. Mais mutu na vanda kimia. Yé moko yé mais le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Amen. Ce que tant moni bongo ayoki zuwa. Mais nga na osala nyos. Mutu avandika na kit. Mais je peux les battre parce que j'ai tout le pouvoir à moi. J'ai le pouvoir de sceller à la perfection. J'ai le pouvoir de commander les anges. Et d'ailleurs, tous les anges sont derrière moi. Mais Mutoyo, je peux aussi les battre. Jalousie et bandit. Donc, il y a trahison et jalousie. Et même les journalistes, les familles journalistes, les immatures journalistes, les antichrist journalistes, les pasteurs, les faux prophètes, pour les prophètes, trahison, ce n'est pas rien de nouveau. Ce n'est pas rien de nouveau. Et Satan a trahison dans l'eau. Tant que lui a été, il faut séduire Muto. Et là, il a séduit. Il est serpent ancien, il est plus intelligent. Il y a que non Muto n'a pas créé, mais il faut que le gouvernement. Dans le gouvernement, il y a que ça là, on va bien que Léviathan parce que Léviathan va être en Zambie. Léviathan, va être ange. Il y a en Zambie, comment il y a boulot. Très bien. Léviathan, il y a que travailler dans ange à Mabele, ange à moto, ange à Mopépé, 4 anges. Oh, il ange ya moto babinga ka Pluton, ange ya mai babinga ka Léviathan, ange ya mopepe babinga ka Belzébuth et puis ange ya mabele babinga ka Gaïa. Vous comprenez? 4 anges. Siko tangu a gouverner siko bango, associer bango abi bon, tous se faire face na muto. Biso to sala nyoso muto sa eloko te. Ngana na pouvoir déjà na c'est le saut à la perfection. Et loko bossana ki Satan. Mettre à kolaksa serviteur et l'oronion, tous les puisses. Ma bombe à moi. Le diable a quand c'est qu'il a la puissance et la créativité. Oui, Nzambe déjà ibaki. Ce qu'on Nzambe a qui la puissance et la créativité ou à l'accès Satan. Ou à l'accès aucun ange. Il y a aucun amour. Moni Satan ne peut pas créer. Le diable imite. Nyoso Satan a sala kalelo na mokili. A imité pas Nzambe. Ma commission au sens yama yamabe. Tant watali abi ça va. N'a de la puissance à causer le saut à la perfection. Parce que assurance les a qui wana. Comme il m'a battu na perfection. Je peux aussi créer mon monde avec tous les anges que j'ai. Parce qu'il avait séduit un tiers des anges. Zambatika là, 2 tiers. Abi, voilà, je vais maintenant séduire. Tant que à convaincre les anges, Abi aller attaquer. Tant que il y a pour attaquer un Zambé, chose étrange, il y a Moutazala qui n'a saut à la perfection. Dieu maintenant à l'époque, parce que ange bazala qui, chérubin bazala qui, mais archange bazala qui était. Parce que dans le monde, il y a archange dans ma bombe qui est dans le monde comme mystérieux anonymat. Oh, Moutako yebate. Donc Dieu savait très bien que Satan a la rébellion. Il y a une bombe qui est prise de définition. Tant que diable a banni ko attaquer à l'ensemble soit ko bimisa yo créer ce ko. Le roi dans la puissance de création. A créer un monde il y a archange. Oh archange, bazaka ange, bazaka tellement violent parmi le monde des anges yo baza tellement violent et zaka archange. Bango ba bundaka. Bango ba gérer espace, ba gérer jour, ba gérer temps, ba gérer air. Bango ba sala black kiti. Bango soit kiti soki batindia ke boma bomi. Et puis, il y a un moment qui, dans Genèse chapitre 18, on va quitter pour que Sodome et Gomorrhe, qui sans pitié. Archange. Parce que Gabriel a archange, Michael peut avoir archange. Nzambe a créé ce que Gabriel a créé Michael. Tant que archange, pas ça l'apparition, les diables étaient étonnés. Oh, mais bateau nous on a convaincu bon, mais d'où vient archange pour archange bazaka minene milai ko le quand même ange misus bazali être donc archange sera télémia li papu na ye eko kendata ti na Gabon mais ya za Kinshasa ata munene akoza ata munene ko le kata capitale ya Kinyo yango moni na konda ba pasteur Ange Gabriel a quitté une église Lukuta osani au sens mais ça qui dit binono so comme prophète pour Gabriel a domaine ya prophétie na ya bénédiction.
na oyo apesa ba chance akobota. Donc ça veut dire tant où ya kiti bando kini ba ange ne so ba ki place wana na mo lisi fait ba kamwe allez kombe bandi. Michael, c'est l'ange guerrier. Il était créé spécialement pour la guerre, la guérison et le combat. Abeta Sata Biloko Sata s'est retrouvé. À l'époque, spirituellement, Michael, il s'est métamorphosé à Jésus-Christ. Koto pena kokete parce que Michael ange guerrier Michael a bandé ko vana mingi na loboko ya droite yanza il était la dernière force de Dieu. Il a bâti, Gabriel bakangi bango pas diable, mais jamais Michael bakangai parce que c'est l'ange terrible. Yeso akiti, doya lo roi kuluna, le roi yanki. Yeso akita beta amba moko. Oh. Si ko tangu eloko na eloko salama, est-ce qu'on crée que diable akiti akoy babwaki bango parce que j'aime Dieu. Très bien. Dieu ne retire jamais ses dons à ses enfants. Lorsqu'il te donne un don, il ne peut jamais les retirer, même si tu t'es détourné de lui. Amen. Donc, yo penza oboyi Zambé. Yo penza oboyi Zambé. Zambé jamais a koki ko se détourné na dona été likolo na yo. Tant que Satan a kiti, ko diable ko kita kita, akita kisiko na 4 esprits oye ayebaki ko séduire. Akiti tant akiti na se ko kita kita ki ayeko mona baba ko Adam. Tali Adam boy mutango ye na mokili. Et puis cet homme-là, il y a une adoration des qui le plus remarquable que Bissonio. Toko takati nenda kotaki a déstabiliser l'homme. Bisika zo ki pouvoir ya mabele parce que mabele zaki na pouvoir pas na biso bato. Akosi mobali, akosi mwasi, azu pouvoir ya mabele ndesko ya ko tia démon ya gaïa. Très bien. Na moto ache Pluton, na mai Léviathan, sikoyo na nani na mopepe ache Belzébuth. Tant à s'aimer tous les 4. Est-ce qu'on peut comprendre que na mai parce que mai ezali élément de développement et technologie. Makamunyo so avec comme na mokili développement nyonso avec comme na mokili banana na monde mai. Même évolution nyonso technologie nyonso et loko nyonso veut mata oh to komi na ba to zaki na ba téléphone na likoni to komi na ba smartphone. Connaissance wane banana na mai. Mai ezali 4e dimension parce que pas extraterrestre. Bon, oui, et ça est extraterrestre. Bon, voilà, tu as aussi un extraterrestre plus tard. Si on a 4e dimension, Dieu va comprendre. Bon, il faut ça le monde, na créer un royaume. Il y a quoi boire kinga likolo, n'a pas créer un royaume na mokili. Mais comment est-ce que je peux créer le royaume? Mokili est dans la poste de technologie. Il faut qu'on a gérer technologie parce que si on a géré technologie parce que na lola na bande pe gérer technologie parce que abando simba beauté abando simba mongo abando simba nyosabi OK na gérer technologie ndesko ayaki ko kitisa Léviathan tanga kitisi Léviathan na kata Léviathan ayaki ko kuta na 14 planètes déjà to le déjà akuta 14 planètes alinga combattre 14 planètes ange oyo nzamba tsa protéger oyo bato ba mai ayeko bundisa ye a récupérer 7 sata tikali na 7 tanga tikali na 7 ndesko yo ayeki so ko sala ba couplement na ba être bazaki na mai ba esko ko koma ba sirène ndeko to ba origine ba sirène sala nini euta sikoyo tangu alobi ke no ba origine ba sirène euta awa parce qu'on a dirigé Mokili et Sengeli Nanga Siko na nini naba na ko sala ba créature na ngai o ba no vivre na Mokili. Très bien. Pour na nini ke est différencié lokola na puissance à ko créer té. Pour nzamba a pimela ke formule à ko créer. Lokola na puissance à ko créer té et Sengeli Siko ngai naba na ko utiliser ba semence ya ba sirène ba ovulation ba sirène pour ba sirène na basi ba appelle na ovulation la lokola basi na biso. Siko baba na ko sala ba rapport sexuel na ba mibali ba spermatozoïde ya mibali. Nde ba sirène babo tamaka na mokili. Siko tamba sirène bazo bota mokili ba wana ba komba créature nanga afin que kindumba et se multiplier. C'est la raison pour laquelle il avait besoin na mercure, biso to bengo mercure, ezaki na énergie ba bengango énergie vitale. Énergie vitale ezalaka o evanda na kati ya spermatozoïde ya bana mibali. C'est la raison pour laquelle avec ko sala ba système ya à côté ici ba système ba sirène à côté ngo partout ba to comme ko se masturber a même masturbation na mitwa batu yango moni lelo ba papa msu ba marié on papa son marié azo masturber azo sala azo beta savon mais moi ça na ndaku moni papa a trouvé ka plaisir ne pour à satisfaire moi si il faut nano à se masturber ndé à coucher na moi si ezami bali msu ba sala ngo donc à se masturber donc
Première encore. Ba masturbation wana. Oyo wana oyo batu basala ka ba sémence on ekoyaka. Bango siko ba récupérer kango. Tant ba récupérer yango ndesiko ba sanctionner ovulation moi si ba sirène bazo botamba. Yango moni lelo il y a plein de sirènes. Nombre ya population ya ba humain. Ils appellent nombre population ba sirène. Ba sirène de totambola ba sirène baza ebelé. Lelo sotali na vie actuelle. Il faut pas ça ba recensement mondial. Ba qui et qui. Oza et ça na basi so tambola na mokili, oyebi bisika vandate, oyebi papa na yete, oyebi maman na yete mais ana ba mbongo ya nyama. Ba boka kana ba musicien donc moi c'est mon chic donc y chaque génération comme aka jeune. Azonga ado boye bate akolaka azaka bébé ou bien donc c'est akolaka te azalaka chic. Et puis soko otali origine famille na ye, oyeba ngote. C'est ça. Vous comprenez? Ce sont des sirènes. Ce qu'on peut connaître yé ndé yangwana lika. Ah, yangwana c'est. Wana au défali bisoté. Bon, problème mes amis. Omoni bato belé o bazo coucher yango na pesa conseil na bandeko même bandeko ba na poto même papa o baza anakini. Système ya bandumba o bato ba monaka basala très attention. Yo monika moi ça zo leka na nzela ana jeep na kitoko. Yo bandi pe yo posa na jeep bandi olanda fi wana a parquer mutuka e pour parquer mutuka. Tantine, j'ai quelque chose à te parler. Oui, parle-moi. Allez. Et puis babo ya raté. Ah oui, il y a pas de problème, prends la carte de visite. Aussi carte a bengiso yamakuta accueillir yo na hôtel na ye accoucher na yo. Tant accoucher na yo aka na pose lo musuté. Ana posa semence wana yo. Pourtant que continue na carte na ye, semence wana nde sikoyo e ko créer. Yango moni na pesa ni moni ba métier belé. Et puis na ba indien belé, ba indien o mona kawana. Ba indien belé bataka ba sirène. So, mais sur solo parce que nani la reine sirène la azaka deuxième femme ya première femme ya Lisfer azaka na Inde basambela ka pe babenga kaye bang basambela ka Krishna na la reine Vashi Vashi na Krishna wana bato ya Inde kuna bango Jésus Christ et comme kota mikolo de l'église na biso bango pena basambela ka Krishna na Vashi. Donc, bango, même présent à Bango, il prit l'église à Krishna. Krishna est la déesse. Vous comprenez? Ça va sirène. Parce que kuna, quand on a royaume à sirène, tant que Satan a quitté la mokili, quand on a quitté la multiplier la sirène, mingi na Inde. Yango moni basé be, yango bandeko, même basi ba indien wana, même ba indien mibali. Papa, kitoko, surtout basi ya ba indien, kitoko. Yo olingi mwasi ya indien. Et puis basi wana soka yena kimi awa papa bazo apé mibali ya pamba pamba bazo ka mibali mo ba haute classe mibali moko ba homme politique tout le monde a ba msu to tanga ba kombote ba origine baza ba indien bazo ka mibali mo ba haute ya tire zo jamais mobile ba futa ka $500 jamais il y a ba 1 million 2 millions vous comprenez voilà qui cité asa sirène baza belé na kata kini apé ba belé ba fana na gombe kuna. Parce que okoyeba ndenge nini ndeko mwa tune ngai papa oyeba sirène ndeni même ça veut papa fona boa kele mai pas comme sirène non ba yeba ka sirène mutu so ko lobaté prophète to tanga komba Jésus Christ to boye komba Jésus Christ te yene nzambe na biso nzambe nga ensemble ya Jésus Christ ba yeba ka sirène par les signes du pouvoir na kati nzota mutu nzamba cha signe du pouvoir signe na pouvoir nzota mutu zaka na musapi o ya on appelle ça mutu nyonso il faut faire très attention au laksa mwana musa Musapi. Sozo laksa mwana musapi ozo modiri. Musapi balaksa ka démon. Musapi balaksa ka esprit maléfique négatif. Balaksa mutu musapi te. Même ceux qui ozo sona mutu nde toza boye. Prophète Ezekiel oko laksa nga tantine Mélanie. Ah tantine Mélanie. So na ye wana na modiri. Tantine Mélanie. OK ça va. Chaboy. Ye wana. Ata ye wana. Ye wana to cheboy. Ko chaka boyete. Boyeta sinama malédiction. Ce que si on a bendeni, au moins na kata nzota mutu, ezakana ba porte. Tu na porte mo a. Ya moni bébé soki abotami simba a. Ebetaka. Tu na porte mo a. Na simanuka. Na simanik a. Même so moni pasteur abonde apona simbio a. Ayebi makambo. Ayebi makambo molimo. Ya mona ba prêtre belé. Hein? Ba simba ba sala mutu ba sacrement a. Porte musu ceza a. Musu ceza a. Mususu ezali na mutolo, mususu na sexe, mususu na nice, mususu na loboko ya droite. Ce que porte oyo, ya ka porte pour détecter sorcier, magicien, ndoki nyoso ata à moins que nzamba lasso na vision. So nzamba lasso vision to na vision te. Technique na pesa yo, tant autant bon nzela po yeba ki muto aza sirène.
conseil na peso, il faut d'abord dans la vie de prière. Oza mutu moko sambelaka. Tango mutu tambola, moni moi si mo biba chaka ka tambola Zwaka musapina yo. Au kanino usambe bi Seigneur Jésus-Christ. Nana posa na yeba mwana mwasi est-ce que ça pinda sirène. Nzambe na yeba laksanga yi. Pendant que pesi yo likos, o ba be likos. Donc la nique en français nique. Zwaka musapina yo. Calculer musapina yo. Na musika osape même te na muso cheka musapino boye musapino etala komatina nini wana do directionner yango le homme to beta mutu pi massage quoi au direction la caméra non la caméra boye parce que il faut musapino la directionner na nick soka o talika na dik et tout ani boye na musika na dikosne le bakaka na kombo ya Seigneur Jésus-Christ ami bimisa au mona a osala boye soka sali ba talio c'est un sirène. Il y a mobile ou bien mwasi. Ou bien certains qui OK tissé. Parce que so sali bongo yo oza la protection nzambe automatiquement abomao. Abomao. Wana ezali si bandeko no so bala ngai so omona mutu moko compliqué. Oza na miso molimo te. Oza poso yeba so za ndoki. Ata mwana na ndako. Asaka na yo so ka musabi chana musika omona talomba la mombango. Ko eza faux signe. Faux signe. Moi so ba blo ba bimisi boye. Baotakenga nabandoki kasi bitumba nso to na internet ka po to dévoiler donc soka osali bongo o détecter parce que awa ndoki abimaka awa passa la nani voyage astral abima awa pe na Nice bisika asala kaka awa pe na Nice mais porte oyo ezaka porte bisika oyo et protégeaka tout pouvoir ya ndoki. So bombi yango na kata loboko na ya droite to be na Nice te bien na mutolo te awa ya na pesi ba pasteur conseil so sala ndoki délivrance ou bien oyebisi mwana confesser boye ko confesser so ka musapino simbango le ba nom de Jésus-Christ bimisa misala na yo papa akobimisa misala ne nyonso wana sali ndenge ya ko détecter sirène. Très bien. Lelo oyo omona ba couple belé ba papa nyonso moni oyo bazana ba problème ba impuissance sexuelle moni papa soki azana mwasi ne propre na ndako nzoto na kibo moto esala kati mais soki ka mwasi a déplacer nzoto esali azo sepela afanda ye moko nzoto esala ka afanda na mwasi na bala yeba ke papa wana azadi na mwasi sirène mais ayeba kati po za na base nzu sirène abala ka mobali inconsciemment mususu bazaka conscient amona ka penda mundele ba coucher na ye soit mundele ya mwasi bien ya mobali pona basi ba mona ka mibali pona mibali ba mona ka basi po ba on na po sa ba semence na biso po ba se multiplier nde biso to botaka ba on pe ba bota. Vous comprenez ce que soki papa zana ba kawana ko hésiter te benga numéro nanga plus 243 97 76 24 454 benga pardon to ça le prier soki o remaka ke yo mama oyo ka posa ya papa te o mona ka so papa ke musika oyo ki posa ni mais soka ye ata simbi ozo ka ta sentiment te ba excuser na mo oyo ezana sirène mari de nuit nyoso ezakande basi ba sirène c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Mais là, moi, le voit qu'il y a que Netina Mboka Indouana, encore, les amours mingi, est-ce qu'il arrive à rappeler que Moutaza sirène, mais à inconscient, à habiter Gaza sirène. Et ça, moi, c'était un mobile. Bon, quoi arriver Moutou, Aza sirène, Aza inconscient, oui. Les abattus sous Aza sirène, mais Aza inconscient, à habiter que Aza sirène. Mais Abanorolo, Taming, Aza na maille. À comprendre moi il faut soit kutana muto yo ayebi domaine ndenge nini ko ba koza sirène abandolo tamingi azana mai alo tamingi azana mai ou bien akomi reine princesse ya mai asala ba réunion na mai a commander a chef mon na mai yeba ki aza sirène pour ça ba tout aza sirène inconscient et puis sirène conscient donc ayebi ke naza sirène ou ça ayebi na yebi te ke naza sirène mais alo tando na mai ce que l'on y bando salama soki ayoki posa ya mobali moko songolo pakala mobala na fa luke imo il faut ya ye moka lukaye a sirène sko eloko wana nini esalamaka ezaka bana oyo mibali ya mokili babotaka na ba sirène olinga mwasi moko boye oyebi origine na ye te alobaka ke no ngai naza mutu ya Inde so na mutu ya Congo bapara bakufa na guerre est oyebi famille te oza temps tuna te mais ana ba chance moko comprendre mwasi na te opese ka $100 mais après $100 comme na 1 million
O comprendre te nzoka na ne sirène. Bo coucher na ye bo bota ne pe bana. Bana bino bozo bota wana. Bana ce sont des enfants de sirènes, ce sont des sirènes. So bana nde ba na kolota bana mai, bana lota mama na bango, bana moko balinga pe makamba ki bunzambe te. Bana mo balata ma be sexy, ba makamba surtout plupart ba métis, plus que ba métis. Na fingi ba métis te. Mais plupart bana nyo so moni ki baza ba métis. Baza ba origine na ba sirène. Wow. Très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas vraiment vers Nasuka, mais Tobaki deuxième thème n'a et sa délivrance parce qu'on va vraiment marteler sur ce point-là où il y a délivrance. Tant tous la délivrance, nous avons un élément encore, si vous nous permettez, de suivre à une maman qui était gravement malade, alors elle était guérie. Suivons ensemble cet extrait de cette image de cette maman qui était tellement souffrante. Elle était guérie au nom du Seigneur Jésus-Christ et pas prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. On se retrouve juste après. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Nangai Maman Mélanie. Bazanga kate kaka ba voisin nangai ba betinga ki si place nazoteka na komi pa prophète Ezekiel asambeli po na ngai awa naza nkonongono biloko nyonso douleur ba salaki ke na vanda na se na tambola likolo te ba vandi sangai na mona eloko ata moko te na vi oyo nazo linga ko sala babwakelaki yo nini justement babwakelaki ngambazu na makolo balobi bandaki kokatanga banda mukongoti makolo nazala neti mutu paralize na vanda na se na tambola te nazala ka bongo osuna pe utanzela mai bendeni na kendaki nzela mai na kendaki koluka makayabo na bisi ya kokauka nde kokoma baine satana ndenge babundisi ngai babeti ngai mbazwana na vanda na se nde na ye pa bishima alongoli yango awa naza bien bandeko baotala yesu ko olola ngo nini nazoyebisa bandeko na ngai nyonso oyo baza na maladi baza na makambo bato nyonso boya epai nzambe ya bishima aza nzambe oyo azosala azomona nyonso oyo za nango nano ota yo nano lobi yango te ya samoni yango ayebisi yo kotelema ata likolo nalakisa bino na bandaki kotambola te nzambe na ye asali makolo Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Très bien, merci beaucoup. On vient de suivre cette image. Tomoni Ndenge, maman Nabiki a zopé sa témoignage à CPLP. Alors, c'était arrivé comment? Deni a contacté Kyo, Deni a comment il y a une église pour église, et ça, moi distance, c'est ça qui na musika. C'était arrivé comment? Bon, autaïba ko nani Équateur, à la commerce oui ya bambisi, ko ya yé ko kitakiti, banguna déjà pour ça là déjà commerce à Longwa ake Équateur. Nde bandeko ba o ba yeba keno ayé, ba tshela ke déjà mundu ki ba benga mbasu. Tango ayé makolo esa la suste, makolo vimba ki lokola ya nzoko. Mbala moko lokola andima ka prophète ba mimi et puis to kutani na ye, na bondeli po na ye si place, tant na bonde po na ye moins de 1 heure du temps. Pourtant, abonné pour nous vendre wana. Total le colo pendé zokita. Pour yanga pendé zakabon, to abenga bishimira takate sala mabongo. Colo pendé zokita ou tiko taki. Pas ils ont normal. Maman kende ndako. Yeso abixie. Donc ndo bomo. Le escalaire potaï ka ukaka. Potaï, mais potaï ka uki déjà limou. Potaï zadin, potaï za ipa nyonso limou. Ata cicatrice ezate. Jésus Christ a sala nae. Biso tant to lobara to defiaka poto yebi que Yeso salaka. Donc c'est ça. Il y a un moment Bible zolo ba Yesu sala ba miracle mingité parce que bato yo bazala ki na contraire ya Yesu ba non di maïté. Miracle ko sala maté soki bato ba on di maté. Mais so bato ba ndimi de sala maka. Maman on a ndima kinda moni. Très bien. Donc c'est ça. Voilà. Donc miracle sala maté so bato ba kotisi doute. So bato ba kotika doute miracle sala maté. Wana ko échouer au beta libanda. Papa, Yesu a sala ba miracle belé mingité parce que avec okuta ba incrédule trop. Yango na saba miracle belé mingité. Yango moni so moni batu mo baté bazo douter ko simbate ndeko miraté. Yesu a salate. Yesu ce n'est pas la magie mais Yesu c'est la principe. Principe le but croire. So qui bino bo douter en salate. Mais so bo ndimia ça a sali. Même papa Kimbangu prophète ou akufa tika biso Kimbangu même nini miracle na liboso ya maman na ya 12 ans. Tika biso famille écoute ça na matete wa mais baka na papa na yeke. Oza ko ndima ete Nengo yene bwa kobika papa ndimaka. Oui, je crois.
wana zalon la missioni abi ondimi na kuma yesu ke muto akobika abi oui na ndimi les mois moi ça na kufa 3 jours ya karola muka donc c'est ça possible akoma ko déjà ko pola balinga ka bilamba ngai brad j'affirme ce que je dis parce que ngai na sale mission na koko ya Simon Kimbangu papa Armand ebele ba yebi yango na sali na porte-parole qui na journaliste na biso caméraman na biso na kene c'est pas porte-parole ya Simon Kimbangu kiangani d'abete biso même bato misusu miracle wana ezaki tu crois au nom de Jésus oui nandimi papa ya mwana oui nandimi bakanga ke debi na tango kalande bandokanga bato ba nini wana et il était sauvé donc déjà ndengo lobi bongo so lutte koti et comme il a biso déjà passé ouais c'est ça voilà merci tout ça na nini na délivrance mais motuna siko o nazotuna est-ce que poto bika parce que maman na tango ayipo melisi ejité o mayo bongo la raji te olobeka na kombo ya Yesu Masia mais alors force nini eza na ba nature na biso oyo to bengi ta mususu citron mai mungwa quoi d'autre encore manga nzete mabele bitabe lilala tomati tout chatani osona pourquoi il faut ça les soukalité ah la soukali na coco la coco donc au salaire ou maelobo maelobo mutabiki bon problème est nini journaliste intelligent au moment de Tuni Boy c'est bien parce que vous en pour ça peut ba téléspectateur pour yo déjà en connaissance on a posé ce que bateau yo au bateau ko ça bango ba ça nini ba comprendre donc problème mes amis bible zo mon peuple périt faute de quoi de connaissance j'ai suivi un journaliste il se vante qu'il est intelligent or que c'est un bourrique même mon enfant est plus intelligent que lui je vous dis la vérité azolo baké la spiritualité a des limites. La spiritualité a des limites. Moi, la spiritualité, ma comme sous au code dépassé, au code dépassé, Bible. Et puis, ce type-là, comme ça, mais là, moi, ma sango bien chouche. Et puis, tant à Zoloba, moi, langage, on a, le roi, moi, séduction, ok, un grand takouné. Oh, n'a pas dit bassine, nyonso, tout. Bassine, tout. Et puis, abota trop. Mais sur la TV, le comprend mon santo mon boy. Papa, tindaka moi sina yo ayakini. Onda ko saka moi sino bisala sala. Oko sambo. Oh. Ngana yebi. Na zala na bango, na kima, na ya, et pas chic, na yebi. Yango mona na boya na ngako luba pona musala nzambe. So aki journaliste, mais nga bisa ba secret nyonso et puis bato nga kima. Très bien, tous on. Ce qu'on problème mes amis. Au moni la spiritualité n'a pas de limites. Ngana udutaka mangamba spiritualité ti impossible les aranabi so batu ngana na besoin abina kota na mira na kota te parce que il y a une barrière même un esprit à kota na mira abimi c'est là que la spiritualité n'a pas de possibilités des limites donc lorsque Jésus te révèle quelque chose on ne peut pas mettre un obstacle pour empêcher tozongena no makambuya kobika d'abord il y a 3 sortes de guérisons. Il y a la guérison qui se fait par la parole de Dieu. Il y a la guérison qui se fait par le nom de Jésus-Christ. Il y a la guérison qui se fait par la nature. 3 sortes de guérison. Dans la Bible. Donc, Nzambe Père, Fils et Saint-Esprit. Père par la parole, Fils par le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit par la révélation. Parce que les gens pensent, les gens confondent la dispensation. Dispensation autozali et la dispensation à molimo. Molimo aza sans limite. Akoye bisayo za la prostate. Nazo bikisayo nga Yesu nazo biso na prostate. Mais kende na zamba. Buka lititi wana tokisa. Zwa mai nango wana purifier ngo na komba Jésus-Christ emela. Robika. Yango moni hémorroïde tika jamais ko bika na kisa mundele. Bato nyonso o balobi ke basangsa biloko. Et là, on a un hémorroïde. Mundela a pimisa ba kisi nyonso mokili ata sida, mais hémorroïde a kokangote. Na mundele mo kamela banzete. Pourquoi? Banzete to yebi très bien misusu côté faux pour na mokili ya faux na vrai zali. Mais na kati ya vrai on a na zolobela. 3 sortes de guérison. Guérison par le nom, par la parole, par le nom de Jésus et puis par le Saint-Esprit, la nature. Nzambe a tcha pouvoir, il y a guérison dans la parole. La parole, c'est la promesse. La Bible dit, par ces maîtrisures que vous étiez guéris. Ça, c'est la parole. Dans le nom de Jésus, il a dit quoi?
Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Il a dit, vous chasserez les démons par mon nom. Et par la nature, Christ a lobby nini par la nature. C'est ça. Christ a lobby par la nature. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera des choses que je ne vous ai jamais pas parlé. Ça veut dire, makambo hier soit tika ko sala te, Saint-Esprit et ko révéler biso sala ya yango. Ndeti ko yesa mutu, soit citron na combat Jésus-Christ, soit citron oyo, si c'est yango ka pamba au nom de Jésus-Christ malade ba chelio ya nani ya virus ebiki. Combien de bateaux oyo ba benganga ba na corona. Soit citron, na semble pour na citron, nom de Jésus-Christ, soit maï. Azu maï a Sophia a chauffé yango, azu citron fini pas bandi ko mela kusukusi seni ekiti. Citron bikisi était. Mouté bikisi Jésus-Christ a passé quoi? Conduite. Très bien. On va bien en conduite. Citron bikisi te mais ali Jésus a bikisi a passé quoi? Conduite. Très bien. Ce qu'on a quand la Bible, il y a eu des prophètes au Babane qui ont utilisé la dispensation à Saint-Esprit. Sotangi même na mukanda na 2 rois, Babane qui purifier maï à partir à Mungwa. 2 rois chapitre 2. Au bandit dans verset 20. Bible Zoroba, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il lui apporta. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Maï est comme bololo. Maï n'est pas prophète Élisée. Prophète, Maï est comme bololo. Prophète, il y a un Zambé. Allez, Maï comment purifier malobi yakana mungwa. Très bien. Bazu mungwa bake nango abondeli azu mungwa na bwaki na mai. Mai komi kitoko elongi bololo. Très bien. Siko yebisanga prophète ana aza liboma ou bien aza ndoki. Mungwa te. Mungwa. Pourquoi mungwa faut ba yeba. L'un des jours to lobela makambo wana papa parce que mission eza muku setan eza minute. To lobela mungwa pina otesa bat makambe beli. Différence oui. Mungwa citron. Citron ezali lisop. Citron ezali lisop. Bazwa kaka Bible awa. Donc tout ça ba na makomi poser le fondement. Très bien. Bazwa kaka Bible. Donc au moni mutu azoleka na kati ya télévision ngana kamore mutu ala na kati azoloba makambo yemoko yebita zo maîtriser te. Mais na Bible pe verset mo ezaka babi mi batela vanzamba batela. Etika osala mate ba pesanga. Et ça verset biblique te. Te ça raté mais la landi mutu mo azoloba o nzamba lobi mi batela nganzambe na sani na batele. Tuna eloko wana esalama wapi. So tangi na Exode chapitre tangi na Exode wana na 14 isop Bible ezoloba Exode 14 hein. Exode 14. Tangu ange de la mort. Chapitre ange. Combien? Au bandi na chapitre 4 na vérifier on peut bien. Bible ezolobani tangu ange de la mort aye ko yebisa na nani tangu nzambe ayebisi Moïse. Alobi Moïse tala sikoyo oyo ange de la mort alinga kita afin que a détruire peuple ya Israël. Mais Moïse nganzambe na pesio musala. Bako tanga na bon to Exode chapitre 22 et plutôt 12 pardon 12 ko bani na verset 22. OK tanga na Lévitique chapitre 14 verset 4. Autant na Lévitique chapitre 4 plutôt 14 verset 6. Autant na Mokanda na Lévitique chapitre 14 verset 49. Tout en dans Lévitique 14 verset 49. Il prendra pour purifier la maison des oiseaux, du bois et des cendres, du cramoisi et de l'hysope. Très bien. Vous comprenez? Et de l'hysope. Tozuka na Exode wana. Babi vous Exode chapitre 12 verset 22, vous prendrez ensuite un bouquet de l'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans les bassins et vous toucherez le linteau de 2 poteaux de la porte avec ce sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Amen. Verset Psaume 51, purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Combien? Psaume 51. Tu peux lire ça? C'est là, oui. C'est ça, journaliste intelligent, c'est ça. Oyebina liloba nzambe. Osomon. Abina Psaume 51. Puis Psaume 51. Voilà. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Oui, attends, on a Lukango. Purifie-moi. 51. 7. Hein? Psaume chapitre 51, verset 7. Verset 7. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. La neige. L'hysope ezali mélange, ezali ba citron. Très bien. L'hysope ezali ba citron. Mo wana l'hysope ezali mo hébreu. Vous comprenez?
Parce que Jésus-Christ parlait aramaïen. Jésus ne parlait pas hébreu, il parlait aramaïen. Mais moi, le sop est mot hébreu. Et il y a des citrons. Ils ont des citrons. Si le citron, moussa, ils ont une purification. Au moins, il y a 3 sortes de délivrance. Il y a délivrance au niveau de l'âme, délivrance au niveau de l'esprit, délivrance au niveau du corps. Au niveau de l'âme, tu peux être délivré au niveau de l'âme, mais esprit à posséder, corps peut posséder. Comme l'homme est riche, pauvre de Lazare, Lazare pauvre, il était délivré au niveau de l'âme. Il y a un moment au niveau esprit, il était pauvre parce qu'il n'était pas délivré au niveau de l'esprit. Et tant à Koufaki, il était sauvé parce que l'âme était sauvée. Et ça, a délivré au niveau de l'esprit, mais non au niveau de l'âme. Donc, na Moussouniboye, Azana Mbongo, Azana Makamounion, propriété, mais na âme, il est possédé. Vous comprenez? Parce que Batouakazaka, sans une délivrance, c'est ça, oh, Moutaza Misato. Moutaza Misato, on a 2 grandes parties. On a homme, âme, homme, esprit, homme, terrestre. Et là, nous sommes ensemble dans ma casse, mais bobo l'étiqueté. Parce qu'il a délivré au niveau des corps, au niveau de l'esprit. Il sort. Il y a un rapport à la purification. Nous sommes bêtis mauvais sort. Parce qu'il y a un nautica jamais qu'on simba bon on a vu naï. Un nautica jamais qu'on joue qu'on a vu naï. Parce que voilà, ils ont 5 que la délivrer au niveau de l'âme. Il faut la délivrer au niveau du corps. Du corps, on a fait ça la purification. Il y a des citron, on a apôtre, banane, prophète, bando ça. Aux yeux citron, aux yeux maïs, David chassé. Oui, David a ça là. Oui, Azaki purifie. Pourquoi pas? Aux yeux citron. Moi si à soda na ya tindi soda na mou. Afaki botutu. Parce que abomaki mobali ya batu mobali azumwasi na ye alali na ye il était déjà impire mais là c'est nzambe bolimbi yoka esengwa citron asengi bolimbi c'est vrai moi no wana nzamba bomaka mais na moi si wana kaka lisu pour la purification ya yobimisa Salomo tel degré de purification parce que ya wana c'est ça spirituel papa yo za journaliste intelligent otomona lelo oyo yoko sala mabe obomi mutu il y a des lois la loi de karma et de dharma nzamba limbisio mais okofuta mabe yo sala parce que pour la nani purifier ya ba sala kabasi citron. Le sang de Jésus-Christ se purifie au niveau de l'âme, pas au niveau du corps. Amen. Au niveau du corps, il cause la purifier. Il y a un moment où les chrétiens sont pauvres. Au coup, pauvre, pourquoi? Parce que tu es sale. Il y a des karma, il y a des dharma, il y a des mauvais sorts. Mais au niveau de l'âme, aux alliés champions, Moussala Nzame onction, au moment où on a c'est pas ces autres côtés. Il y a un moment où on a purification au niveau du corps. Il y a un moment où on a purification à citron. Le citron, il y a un mauvais sort. Makamboé Simbade, aux yeux aux yeux maïotiens à cantine, aux 4 cisco fili nango, aux sambeli na combat Jésus Christ au chocoli, Moutoutunion selo. Et l'ongwe. Voilà, on va bien en bas mauvais sort. Il faut tout à citron. Toyani na mungu asikoyo après maya lobo toyana mungu zomona siko nyonso wana ezali ba substance de délivrance. Très bien. Les délivrances c'est dans le nom de Jésus-Christ. Siko nzambe a 3 parties à délivrance na nature pezali. Ils ont la puissance nango et puis puissance monsieur ezali na le combat Jésus, monsieur ezali na parole ya Jésus. Vous comprenez? Faut mutana délivrer na tous les 3. Siko bango siko baye ba yango te. Oso ya iso joie citron. Moi, si au monde a mobile à d'autres cas, citron, au soit citron, on a mauvais sort, barbé à qui c'est, à David à Salomon. Mais bien sûr, tu imites à David. C'est que David est là, mutabaki. Yabaki. Spiritualité des angi bango. Baïb maramagi bonzambete. Merci. Théologie. Déontologie. Déontologie. Oh la déontologie. La déontologie. Zamba tumba yo mo. Tu fallait la prophète à cette déontologie. Ah, déontologie, les gens trop. Même si c'est bien, là aussi. Déontologie, on a pas progressé, on a bon raté. Au moins, ils sont montés sur le bureau, ma bé, à bon raté. Conseil, on a plus, au moins, ils sont montés au bout du saut trop. Il y a que yon de ça l'étoile naïe. Et ça, la ma bongo. Sont montés au tongo trop, il y en a vu que tongo a monté. Sont tongo a monté trop. Il y a que il y a zo ba chance à vie naïe. Il y a mon avis n'a pas bon raté. Baba internet il est là. Voilà, on est arrivé à la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu. On a eu à parler surtout sur des sirènes, de Simbeba sirènes, et puis de faire la délivrance. On a pénalé 7 places de bête au BTP. Déjà, au fond, on a déjà pour te faire appel au thé, à 5 abus au citron, après boye. Na on bien aussi escroc. Comment escroc? Ah, mais escroc les amis. Yo expliquer aux amaïli. Escroc les amis. Escroc il ngolo wanini. Boyokani eloko. Que tout ça la boinga na peso autant. Expliquez non. Bon, on a un exemple simple. Prophète, aux autres kelanga, obisinga ke bazote kalibanga. Ote kalibanga.
Ah, na poto pour diaspora te. Libango combien pesa nga prix? 5 000 $. 5 000 $. Ah OK, d'accord. Bon, na 5 000 $, na tindeli yo. Après on a numéro les cas. Numéro les cas. Na peso be libango ngote. Libango ngopé na zité. Wana ezali escroquerie na escroquerie mais oyo mutabengi yo. Parce que tout prophète ba ya pas na maboko pamba. Il y a la différence entre un prophète et un pasteur. Un prophète oyo ko consulter nzamba za liswa nzambe. Ba ya kana offrande prophétique. So oyo na yango, offrande prophétique, je prends ça. Je prie pour toi. Et nga ba tekende na bondeli pona yo, donc il faut ngala ba na robenga yo. Pour bapel les ebele, yo faut continuer ko lukanga. So ko zwinga te 2 jours 3 jours, ngelo ba teke na escroquer yo. Non. So ko zwinga te 2 jours 3 jours. Pour comme escroquer, est-ce que bozana tante te tong na bata poto ba benga kawana. Boyo kana raté que est-ce que tong bo pesa ka tong mususu est-ce que bo pesa pe prière? Supposons offrande. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est obligatoire que Moutouana a payé sa caca? Ce qu'a payé, ils ont conviction. Ils ont obligatoire. Ils ont touché. Bon, ce qui est Moutouatindi, c'est qu'ils ont touché. Ce Moutouatindi, c'est qu'ils ont touché. Il y a une agence à Tindi. Il y a une agence à Tindi à reconnaître fonction. On a vu qu'il y a une route comme ça, on a beaucoup pamba. Ah bon, est-ce qu'on a à côté? On a babé en quinto. Jalousie. Très bien. Tu es au fan de la place Wana. Je pense que je serai avec mon grand, le chef Chic, d'être développé sur le point escroquerie à homme de Dieu. Et puis, ce sont toujours les mêmes personnes qui de n'importe quoi pour dire de n'importe quoi. En fait, on est diaspora. Vous êtes diaspora, nous on est ici, mais on a quelque chose en commun, c'est la tête. Et nous devons réfléchir, pousser nos pensées très loin. Parce que ngandi na fani boy prophète awi sanga nzamba abi c'est les montres mais là nga convaincu te na ko longola jamais pour na pesa ye jamais ceux qui na simbami nzamba simbinga ah kola lobi boy ah te amen hein papa zwa ngakuni escroquerie ngakunde na zaboy so mutabenga ina ba prophète so so mutobengi abi nzamba bisinga pesa mbongo boy na kendelo zamba ngana okene zamba ni nzamba na kati na ngaso mutabengi nga so ndaku d'abord so mutabenga mutu ye moko kaka te papa na sujet oyo na otindelo autant jusqu'à pour na sujet ye moko na singité na zu yango na dame yango na bonde po nepe atikali pa partenaire na kendelo zamba na biso na tika jamais ko esa mutu mama to ko ta retraite tindela mbongo zamba tindela mbongo veiller na osala mponi ngapona na kotelo zamba na kende na soki na $500 no pesinga na ke kotelo zamba kuna na kata zamba la ke bonde pona lukani zamba za dia na kata na nzoto yakande ndimande bengande obikinde nde batu nsuba o témoigner c'est ça voilà ba t'enquête papa ba t'enquête on va t'amtema mabe. Très bien, on est arrivé à la fin. Alors un dernier mot si on a pour abonner à Chebiso Télévision. Bon, abonner à Chebiso, abonner à Chebiso après tout organisé, on a organisé le Romoko direct live et ça la mana Chebiso. Bientôt là tout ça déjà chic et vous allez 100% prophétie. Très bien. 100% prophétie donc wana soro bengi ozuno makambu na yo. 100% prophétie dans ça déjà chic. Moi au toko te sika tout ça le loko moko il y a 4 jours. Toi nous en a Chebiso kuna nzamba pambola déjà chic et puis numéro na téléphone ils allaient afficher plus 243 97 76 24 404. Vu que bato benganga belé na activer sur numéro na kalama no sela. Soit bobengi nga na numéro kala wana tous na deux numéros siku. Po bato mingo moni ba benga mikolo papa ba pele ya koloka dona ebite nzambe nanga mo pepe donc koto ba bundisa koto ba pele na koka sute ya moni apesi ba numéro musu ami balé plus 243 81 61 96 772 so bengi na oya liboso o moni okipe benga na oyo ata secrétaire ya miyo pona na chope secrétaire même papa ba pele l'équipe so tozande to kufa de bato ba mona ba miracle donc na chef secrétaire soko bengi au pesi tana yo ngamo prophète na bengi yo na biso ta ko bengo pesi OK allez joie bishima cette émission est terminée par ici. Si vous étiez choqués, pardonnez-nous. Mais je vous demande juste une chose, de pousser nos réflexions très loin. Avant de dire quelque chose, il faut renier la langue. Renier la langue, de dire ni no koloba. Parce que quand bateau wana ezaka bateau baleka pe ka pa biso. Qui dit vrai, qui dit quoi? On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne Chebiso Télévision, une chaîne éducative et professionnelle. Au revoir.
cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake, et y'a na idéologie ya sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kokuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolike misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier tête oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné. La clinique misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que ezali ezate